Mbote bandeko balandi sur terrain na Kanek télévision aussi sur YouTube na monde entier na ba ozorabiso na nzela ya internet lelo sur terrain to soli pe na ba politicien na ba docteur mais Léona Lili Maleka to ye awa na commune ya Njili mingi penza na école complexe scolaire Gauger et pas ya président Gotran Tiona biso to yebi kaka président Gotran Tiona mais na réalité musu to kutani ke école ezawa na rentrée scolaire 2020-2021 n'allait te kobeta masolo sur terrain yolenge nini rentrée scolaire et salami nangambu na epe mai mususu oyo etali kaka a complexe scolaire Gauger mbote promo mbote madame la chose ya mboto leka président to pe promoteur au présenter biso situation ya école pour na baimboka o bazaye kolanda bayoki ketana commune Njili mais sengeli bazo a présentation école epai na yo moko. Bien, tous en école va bien tant de créer qui ont banné na ITP Gauger, ce que nous appelons un complexe, mais pour le moment tous en un groupe scolaire Gauger et puis groupe scolaire Gauger ils allaient moko ya ba Eteolo ongai na selaiko Joali Kanisi na madame nangai donc Gauger l'axi Gotran Geneviève école au selaiko créant on a 2003-2004, donc l'école a déjà 17 ans d'existence. 17 ans d'existence. Ils ont fait un karaté, toute une extension na Ngamba Monga Fula, à côté à Senemba, on a Refulu, avenue Eradi numéro 4. À tous en laïque, numéro 64, le quartier 12, la commune Njili. Ils allaient à l'école Mounene et ça les paye pendant vraiment plus de 16 ans, donc 17e année. Bandeko balandi sur terrain binomo boyoki présentation il y a complexe scolaire où le président mon Kalimboli et zappé ITP c'est que tu comprends que na poko après to pe après-midi et ça na ba cours monsieur pe samba na humanité bazali. Oui, école les a double vacation na 20 midi tous en primaire donc pendant la maternelle na 6e primaire et puis tous en ba option ba littéraire commercial étant avant midi na coupe kuti les après-midi tant ITP ils ont une purement technique. Nous avons la section électricité, électronique, mécanique générale, option à ma casse construction, et puis nous avons la biologie chimie, on a après-midi, donc on a double vacation, nous avons avant midi, puis nous avons après-midi. Donc l'école a plus de 40 classes, donc plus de 40 classes, ils ont une grande école, d'ailleurs beaucoup remarqué bien ok. Tout ça quand même ça makasi pour que les oyo tout ça là et loko itali tout ça les hôtel été tout ça les hôtel été pour hôtel été tout ça peut barter c'est les locaux ils présentent mayele donc instruction on a quand mboka sommes dans l'école à sali hôpital il faut exonération pesalaka et ba taxe ba imboka tozo na boke binyoso promoteur Gotran Tiona na bengata Gotran Geneviève ba difficulté ni okutana kinango tango bo créer école oyo style o comme a 17 ans boy nini ya pasi mikakatano oyo okutana kinango na nzela ya création école o bien ba difficulté za ebele boyebi kaka ke na mbonga na biso bandi eloko obana mamoko ba RT aza pas na biso moko donc obabe yango maison mère donc to bana ba locataire difficulté à passe ils ont locataire sur école les locataires ils a passe d'ailleurs moyen pour évoluer ma casse zate mais tu na ngolu ya nzambe nzamba tshema boko tito sombi ya biso esika atobozo mo bitu kezole katwa na boulevard et puis na arrive avec un arrêt tribunal na quartier 12 difficulté ma casse aux locataires c'est que tant on a parcours na biso école est comme qui n'a succès à concernater encadrement makasi bala bazo ba diplôme à 100% mais formation pour makasi mais difficulté makasi qui tant to monique école ba ko progresser ba kolonda ko ba obligé ba benga na biso wana bozaya ouais bon oui tout ça quartier 4 l'avenue 3 numéro 3 dans quartier 4 et puis extension pour le quartier 7 donc école les a 3 extensions makasi mais ba benga na biso na moi makasi mais na féliciter bato abengana biso parce que ba pesa zo courage ya ko somba et là c'est que locataire pe akoma bailleur non les autres ba bailleur pas na biso
Vraiment, bandeko balandi locataire pe akoma rabaya, vous comprenez que complexe scolaire Gauger pe ezui siège nango ya libela o tozali. To bandi ko poussa na pena na matali rentrée scolaire 2020-2021. Président promo go 31. Gratuité et enseignement. Oui, ezala ki penza initiative likanisi ya chef de l'État congolais. Tangu yango ekomi. Et bouja qui penta ma solo école na ote pendant que yebi keza privé au côté a déjà mo bangé na mbongo le batali malé ka ba école privé et côté a mbongo ko lega l'état siko ba surtout ki boye po ça qui déjà prévu pe salamine gratuité na et pesa ki o penta mbilinga te bien gratuité et banque senga été parce que mon ngai na biso to botami na période ya Mobutu hein to la période ya Mobutu avec le pouvoir to talaki ba histoire mboka. Ebi na mboka nyonso ba privé zangate mais ba promoteur ebe ba panika ki ba kangi ba école na lombango ba kanga ba école ko banga parce que le temps où ebi que enseignement est stable on se former malam o banga point parce que na pesa bon ils a publicité mais ndaki sa ba école ko ba masamba la période de Mobutu parce que bana zagi classe est presque gratuit ba lupio mais tikala ko zatile le zara c'est que ba tikala ko kangate. Même na poto partout ba privé bazara toujours ba entreprise privée zali ya l'état pesali donc quand na bazaki na bagi na rotia na école na l'état te po l'état pas foutre la nyongoté donc l'état dans mon avis l'état foutre les bâtiments mo ba to foutre bon sans problème l'état a un mauvais payeur regarde l'état a un mauvais payeur nyongo foutre les ba nyongoté donc là qui si ceux qui lelo ba ko senga to ba ko solana yo école pe koma na ngambo ya l'état yo boya na yo pour le babon de jeu la sécurité yo boya on a boya ngam na tongi boye 5 étages bona ke tsango na ke terrain non et simbate na gagner le route parce que le na tcheko na l'état c'est bon ils ont pas accompagner chef de l'état mais l'état des fois bunda asomba à tonga ba école sur l'état et pour atsomba immeuble na oteke la l'état mais ngana ko tena pesa l'état au pour tout travailler dans l'état et que les gars non ngana gagner na ngelo route parce que la tongi na ngai l'état ndé aya sombi après c'est comme moyen et tirer l'état mais ngana ko école tena ko ça ya l'état té dans ça partenaire à l'état bon té na ça partenaire à l'état hein na ndenge ba taxe ndenge to ye ko créer emploi ils a dit création emploi bateau toujours employé bateau faut faire taxe à l'état faut faire CNCS faut faire DG faut faire le rebelle ba hyper c'est que l'état il faut abunda atonga ba été le belé et belé ndé gratuité wana et au simba parce que l'état avec école moro na rayon tozali l'état ga école moro école en école ni comme on tsona pango école on za moro so que école wana pe visibilité ezalité ba tie ba boutique liboso école zo mona té donc école wana ezo mona té na butu et comme na ngo siège ya ba tiel école na hôtel qui to côté donc l'état toujours interpellé pe mokonzi ya villa Kinshasa atape ma école wana mais école ko comme ba boutique té l'école ba oteka té école ko ma kuzuté batala partout ba tie ba école ya l'état bota ndenge neni l'état aza sabote hein na pese de école sur na pango devant wana ba boutique ma belé qui to côté ba itinjili ba tie ba boutique ba tie ba masanga non école ba ça commerce l'école té hein ministre provincial il y a ville à Kinshasa il y a éducation à Tamakambola c'est pas normal dans un pays sérieux ba ko tia ba boutique ni boso école té d'ailleurs nexa gouvernement qui monta boya qui on met les autres comprendre mais école comme spoliation d'école qui to côté voilà message commis na bakambi ya ville ya Kinshasa précisément ministre provincial ya éducation de pays enseignement na ebiketa Charles Mbutamuntu donc message commis le mwana mboka Charles Mbutamuntu oyo kapé doléance ya promoteur go 30 na po alobeta ke mwana mboka pe mwana njili alingi ba pe njili bien que ya sa na école privée kasi ba na pe njili botanga na l'état base à la paix d'enseignement bien na tongo ba école bamoni ba boutique na poko ebongani kuzo vraiment ezopesa image ya bien te Charles Mbutamuntu message oyo ebongi pona yo promoteur toliki toyeba gratuité ngo ya kinana bien que covid yaki ekata kinana masolo ya kelasi e bouger qui peut colter bana bakimaki ba enseignant bakufa ki nzala te po maleka akuta na ba enseignant peut-être yo ko kosa biso mais la vie que li maleka akuta na ba enseignant pour la royeba gratuité tango yaki po yaki année passée confinement et kati tozongi lisusu to ebité
bana bakimaki baparents babendaki bana na bango banseignant bakufaki nzala to pendeni. Bien, de gratuité tant oyaki boyebi ke tant eloko fele bato bakendaka mbango. Mais est-il que bato ebele batremblaki. Mais nga nazalaki na nga na gardaki na nga 100 francs na nga parce que nazalaki na kondima na ngai que privé peut fonctionnera. Mais ebouskelaki biso. Ebouskelaki biso parce que l'effectif est diminué. Il y avait diminution d'effectifs parce que dans mbala yambo na mboka ba parents ba futa minervalité. Eza initiative malamu. Le ban na période Mobutu pezalaki, le ban de sikoyo. La période Mobutu ezalaki. Mais le sikoyo après 20 ans, c'était la première fois. Au Péna Kinshasa. La province est ensemble. Ma gratuité bani le loté. La province est zalaki mais la Kinshasa il y a deux villes. Kinshasa na Lubumbashi. La ville où on a bougé qui a monté. Mais tant que bougé qui a monté, mato belé ba mona ki makamba école belé pe kangamaki. En tout cas, ndaki sa école belé privée et kangamaki yango moko. Ani pe kangami belé. Mutaki na école félé. Et puis moi na mutaro futa minéral autant. Ce qui est la classe au fait donc regardez. Donc c'est que là par rapport il y a pas de la ménagère, il y a économie na économie mati. Ndako sabinoté bato belé. Ba économie mataki. Ata bazone di maté. Tant que tu es moins en école au félé. Au côté, il y a des réserves, non? Il y a des moyens, il y a des solo. Parce que Talaraka, place où on fout en bongo, 400 000, on fout en soutien, 300 000. Mais tant que tu es gratuité, et ça, il est mal dans boka. Et ça permet de ban nyonso. D'ailleurs, le président de la République, à travers le ministre de la République, tu récupères plus de 2 millions d'enfants au Bazaki Nandako. Bazoni Kelas. Enseignant question na ngalo répondre ba enseignant na yo ba vivre ndenge nini ba kufi nzala te. Non ba c'est ba vivre nzala te, les écoles privées ba parents ndi ba supportaka enseignement. Non ba continuer ko zombo na normal. Tozo ko ba sur terrain to lingi to ye ba collaboration na yo na ba parents eza neni po et le ba na tali maleka bana bakoko ya classe parents tiki mwana mais surtout ka bonasima ba bengani mwana or ba msu ba traversaka oyebite nde ba ya kotika mwana ngone nini yo bengana mwana zongi azuli kama bana misusu ba ya kotika bana mituka ba msu ba ya kotika bana ba parents fo ba ya kotika ba ya kozwaye siko na ebite bo collaborer ndenge nini oza na système ko benga to na système ko vanisa bana quelque part banda kote to otinda mwa note to pe notification et pas ya ba parents na cahier de communication. Bien na kanisi pour la collaboration. Kwa besoin de kitoko na ba parents ya omoni bekolo mususu ezana bana te omoni ke bana oya 20 midi so boyiko ta premier midi bona so bana so belé ça veut dire quoi biso na ba parents collaboration ya kitoko makasi parce que omoni na biso to tangi na zui chanson na otanga na bekolo ya Joséphine de Kinzambi na tikolo mona na ba bengana mona na kelasi te omoni mwana me ya mukeso ko bengani na kelasi azongi abana kolela akomona ko ba parents baza eloko te. Alors pour na ba passer ezate tout un système on peut ça ba communiquer to bengana ka pe bana te to benga ba parents so baza na kokoso ba ya ba poser na école bana ba continuer kotanga ko zongisa bana ndako eza malamu te et surtout l'école o ezo sala yango bo ke gratuité commune na école à l'état so ko bengani parents ki la bana libela so za bango 5 6 ba zonga société. Donc, si vous avez posé l'école, et continuer. Vous continuez puis vous vivre dans la école. Donc, il faut continuer à collaborer avec les parents, garder l'école, garder l'effectif. C'est ce que nous faisons. Tout ça sur que baimbo kabana njiboyoki c'est que là si ceux qui parents aux a besoin ko inscrire moi na yo na goje okoya na facilité mais yeba que président bo santé ba parents pe bazana ba caractère que so ayebi yaki kuna ba bengana rata roza na mbonga biki là on ne chasse pas ba kende kaka siko na bana mora bongo pour bo comprendre pe que parents na za na volonté toi na volonté te ya futa moi na minerval si c'est cas arrive que ferez-vous ce que tu constates que parents azo persister na ko futa mon soloté to benga et to yebisa azwa mwana a tika ina ndako parce que ba enseignant faut ba futama parce que on moni que classe au félé ezate sauf ils ont dans l'état la première pays ils ont dans secondaire ils ont dans humanité. Merci Bandeko Balandi. Sur terrain, vraiment, vous comprenez que tous ceux qui échangent na promoteur ya complexe scolaire Gauger, nanga mususu ITP Gauger. Si ka to tika tango na limaleka
na mai oyo promoteur alobi ke na gratuité oyo ibandaki année passée ba enseignant bakufaki nzala te bien que kutana mikakatano ya mike toyoka pe ba enseignant peut-être pe quelques élèves bakoloba lolenge bazora enseignement na bango tolanda lili maleka na basala. Mbote naona. Mbote mama. Yalisa biso masolo zo lekande nini awa na rentrée scolaire ou ambiance zandenge nini pour bana ba uti na confinement uti na congé siko bazongi. Bino a na goje. Ambiance zandenge nini. Bon ça va hein, bana bata ba motivé na ndé makomyo so eleka très bien bata ba na ba gentil na ba pour la rentrée scolaire mais tout ça va. Malgré tout confinement il faut pas biso mais tout ça va. Bana bazoya vraiment baboti bazotinda bana na classe a pa na bino na gauche vraiment batindi bina bana maintenant kutu basili kutu koyate me bakoya kaka bino na kati école abozozo pe mapo crise koti te na mboka crise koti na mboka bino bwana privé bwana l'état te obozela ka suka ya sanza mbongo ebimimba mo mais awa eza privé il faut bana baya bongo bino pe bo respirer makamuza nde tozaka suka sinda soki papa afuti biso pe 18 Futa mara déjà. Futa mara. Bongo siko na baboti o batina na bana classe te yoro. Wana ko na ko senga pena batinda parce que ta bana bavandi temps mingi penza mutu e comme des pio. Siko na fo basa fo batinda bana le plus vite possible. Ata ona ka ya kala kaka atinda ka mona ala taka bongo kaka. Aya na po ayo kana o sana important non na école non. Ko ba parents so zo banga te balobi mbongo pasi mbongo ezate ni te me toyoki promoteur alobi ye moko alobi biso toyambaka liboso na bana si mbongo yakala vraiment pona wande vraiment eza raison biso avma d'abord non soki mwana aye nanu d'abord mwana soki nanu aye eza kutu ata funti mais aye nanu asuna no bien kana na tablier desima akune da ko banda classe. Mbote maman journaliste. Toye libino sur terrain qui ti on a complexe scolaire gaucher pour la koyeba rentrée scolaire 2020-2021 et pas na bino ezali ko lekande ngeni. Bon, rentrée scolaire 2020-2021 et l'équipe malamu selon calendrier notre excellence monsieur le ministre après ça que biso tozonga les 12 bana les 12 tozonga ki bino moko bozomona sur le terrain bana bazali ba enseignant bazali pour les koleka malamu tozali kosenga na ba parents ona na batindi biso bana te ba sala nyonso pour que batindi biso bana que cours déjà c'est bandaki déjà parce que tozali déjà kolanda calendrier scolaire ndenge ministre apesa ke biso bino awa gratuité scolaire wana eningisi bino te po parce que ba boti bino kolanda balobi to ke na biso sky ba classe ya ofele zali boko bino awa eningisi bino te. Bon, gratuité, bien sûr, mais le problème est dans la gratuité. Enseignement est vraiment malamu mingite dans le sens que bana bazayi belé na classe moko, mais biso nous avons un nombre là bien et zali ko lakisa ke suivi ya mwana moko ezali ko salama. Donc c'est ça vraiment et loko ya malamu epanda biso de yangwana. Mais ningisi penza biso te mais vraiment tout ça quand même bien pour la bana na biso. Oui, nazali monsieur Bangassa, nazali directeur des études au complexe scolaire na Itigoje. Donc eza na kati ya musala tozosala horaire otobongisa ndenge baenseignement na biso epesa. Touti na Covid-19 pe tozali nango mais loka tozali déconfiné et puis rentrée scolaire 2020-2021 et salami et pas na bino awa etamboli ndenge ni. Bon et pas na biso rentrée scolaire et salami nango selon mibeko ya bakonzi. Bien sûr il faut être honnête pour nous reconnaître que d'une manière générale na mboka na biso la première semaine à rentrer, ils ont une rentrée timide. Donc toute la première semaine, il y a les 12 outils, les 18. C'était très timide. Mais à partir à lobby les 19, tout le monde pense à un mouvement, et pour le moment, l'activité est zongeli normale.
Bon, pour la boti au tissu qu'on a tindi bana bité le bilan. Bon, baboti eza lokola momesano. C'est pratiquement chaque année le même scénario. Mais tu dois encourager bango en dépit ya ba difficulté o eza kati na mboka bakoka kosala l'effort pour batinda bana baya koyekoya parce que toza koyoka ndenge baza kolela na ngonga nyonso bana basali malamu kutu bozala na classe tout ça donc il faut kaka basala l'effort batinda bana toza exigeante teni oyo esengeli baza na ba uniforme akala. Donc, tous avons vraiment exigeant et essentiel dans la base de la classe. Bangité, n'est gratuité scolaire, ça n'a pas de pour la ville, vous avez privé, gratuité, ça n'a pas cité, l'ingéniosité. Non, mais gratuité, côté de banque, c'est pour la simple raison que l'école privée est bandakala. Bandakala, l'école privée, Zalaki. L'école privée, elle allait juste pour apporter un plus dans l'État social. Il faut reconnaître que jusque-là, étant na biso za ma kokité, na ko scolariser ban annonce ya RDC Congo bazana âge à classe. Donc l'école privée oh ezali bien organisée, ils ont vraiment une bouffée d'oxygène pour l'État congolais. Na Italie makamba ko scolariser ban. C'est pourquoi to kosenga que ba parents na biso ba garder toujours confiance, to ebi que ba condition comme pas si makasi mais Tobi Genzamba Rosunga Barubunda Kaka, Bakonore, Bakontra, Tosala Kana Bango, dans Italie, le foot et l'Ipon à Barna classe. Mifikana, Nazongiselo Maloba, na uti kokuta na balakisi, na kuta na bana, awa penza, na complexe scolaire, Goje, Moussala, ezongi normal, classe ezongi vraiment, pour bana, bazali kotanga, balakisi, bazali kopesa matea, pour na baboti, mingyo ya changu, Goje, complexe scolaire, Goje, ezali pour na bino, tisco, bazako zela, bana, baya kota kelasi, bango, ezala liboso matea, mbongo na sima, so bokuta na promoteur, merci mingi na bino balandi nazoki ba na mboka mifi. Merci mingi na Lili Maleka, merci na Lili Maleka bande ko bandi bomoni bino moko na miso pe boyoki na matoi. Président Gotran tozongeli o promoteur lilo banini ozaki nango besoin oloba pona mkwalelo suka ka pona mkwalo poto biki toya lisusu na après-midi pona lelo olinga ko loba na bayimboka tope bana njili ba parents bandeko bazolanda yo na sur terrain. Bien les parents nous fait changu parce que mon école la plupart bana bataba changu moamba et puis ya lukunga pe bazali na rosenga na bango ba ko komisa bana na classe na bango. Biso toza ba promoteur formé toza pe ba tei c'est-à-dire que totangisi totilelo toza na l'étape ko tangisa donc ba comme ça bana parce que école a que de grandes formations na kanisi que ba ko za la déchuter ba résultat kitoko et puis formation kitoko moi nous attendons na Goje partout azali tinda bande ko na yo ba ko na awa na like 64 et puis na quartier 12 bamususu ko comme na Selemba on a venu Eradi avenue bo ba bengi quartier Eradi na avenue batitela numéro 4 na refulu donc tozala ba sikisal na biso kuna voilà on a zaki na ngo ko yebisa ba parents ya changu ya lukunga ya funa. Merci mingi Sardou Dimbu Mpono na sima ya caméra, merci na honorable Edi Yeli Molangi ministre Osé Badi Banga mbote na yo si terrain balobi bazaka pe sima na bino to lemba bino te ba l'union sur l'Assemblée provinciale ya Kinshasa sur terrain balobi tozana bino bana nyonso bandal bisika limaleka olekela to bimela mwana Paris ya solo apesi bino mbote bebo boyoka mbote pa na emoko bana sa kindele bana bumbu banisha bambote bele badada bino so bambote bele abike tokokuta na mikolo ezali koya boko bakolanda Canal Télévision na monde entier pour option de l'internet sur YouTube sur la même chaîne de télévision. Merci.